On a tout négocié aux chrétiens. Parce qu'apparemment, les chrétiens, moi et Wakate. Mais tout le monde a les réseaux sociaux. Quand il y a une photo de Caleb, il y a un whisky Nicolas Messa. Oui, ngai na utaka Lagos, naza liangando, donc na cellule. Yo liangando, nazala mwana ngaba, il na bossa identité, na mwana ngaba pinga naza liangando Lagos. Aïe aïe aïe. Ah ngando donc photo beta mbote na so Lagos. Voilà. Donc naza maliangando, na vana na ba Lego. Na vana mwana Lagos Island. If you want to talk for me to talk like Nigeria people, I go talk. Pour notre traitement quelques DVD na yaka na ngona mikoteka bo pa pasteur simbi nga pa c'est que mbala moko na bandi koteka so ba film nigérien na kini so na memango pa pasteur ba pesa ba so interpréter na ba église ale mugo musu na président epsi pasteur mo mo ba film nga na tekela kayo nga be na capable ya wana sala ba film genre c'est vrai nga be wena capable baza banano en âge baba ya na biso et puis en carrière baba ya et puis bango baza moi loin trop quoi hein? Il faut qu'on évite un problème na bango oui nzamba zo sala biso grâce tozo mata lelo tozo koma mais baza na musika ba musika ça c'est évident hein? To me ko sala ba concurrence te biso yo toza na biso no banzinzi to ko sala ba concurrence ou bien ba lit na banzoko c'est inutile na qui évite ça et ayoka kinga je crois parce que il pas senga bon il est sili nango tout ça il faut éviter en âge en carrière et en stature. Mais moi je trouve que ça il doit carrément, je lui ai dit carrément que tu dois éviter parce que ça ne te payera rien quoi. Chers amis, c'est votre émission. Hein? De Tolobera toujours Tolobé la vie. Pour Bisso Penza, Tolobé la ming vie. Hein? Tolobé la vie. Et à site nabino cleboa.com. Dans tout ça, Cleboa, je vois déjà de la nation l'homme invisible, immonable, intouchable. Namona Matika son Kinshasa, Nazomona Freddy Akimbe, Onazo Katelemoi, système Mikoloyo. Nazomona Pichu Mangaya Mangayos. Voilà. Toi à Paris, tu es Kutanana Ndekomoko, Bokomona ye. Bon, l'émission, les sous et pas de John Image, hein? John Image TV. Mon thème est Patricien Tumba, hein? John Image TV. Prêtre Shrek Ndundu. Pour Yabatamara, le roi de la nation. Casque Sereka, poison de Djobourg. Sekou Safi, on a Grenoble, Papi les cartes illimitées, formule à Souka, hein? TTC à Tembo, surtout si ici à maman, pas toqué dans Strasbourg, Saint-Détogoutana, Chai Tamboué, la même magique, studio d'or, salut Zaramon à Paris, tout on a président, tout son on a président, Papa Caleb. Bonjour. Bonjour. Sangonine. Ouais, tout doucement, hein, Kimia. Tout le monde à Paris. Voyage les gars d'abord. Voyage les gars bien. Ouais, na Angola. Donc on a une équipe à 15 personnes. Évidemment, tout ça les logos bien, tout ça les actions, tout ça les spectacles, tout ça au moins 5 spectacles dans Luanda. Et l'équipe très bien. Et après 40 jours, donc à partir de Luanda, on a zonga et puis équipe et zonga on a kin. Bonne famille. Oui, famille c'est bon. Famille c'est bon. Bazana mango bien. De temps en temps, toya rapporte à la famille. Et mingi toninga olexa 2 mois te. 2 mois ce qui ça les mois trop. Mois 2 mois et demi, 3 mois c'est déjà trop. Faut zongo ta la bana ta la maman et c'est ça notre vie. Et ça que Tomi côte ça déjà na vie moko ya ba combattant et il fallait peut-être que famille à l'abri et à la place moko sûre. Et puis nous on est combattants hein, tous au bout dans le niveau à Congo, dans le niveau Afrique et de temps en temps on revient pour voir la famille, c'est ça. Voilà. Présente son nom qui Makambo Etali théâtre. Il habite d'abord différence entre
groupe nayo ezalaka groupe évangélique hein, groupe chrétien hein. Bon, yanga eza groupe chrétien à caractère évangélique parce que biso thématique na biso eza ko se rapporter que na ba réalité chrétienne tout ce qui se passe dans la communauté koluka ici oyo ko sauver bana ya Nzambe opona biso idéologie na biso ezali que toute situation sociale ici nango sorti nango to réussite nango c'est à travers le nom de Jésus. Alors c'est comme ça que nous avons débuté dès le départ. Tilelo, on ne parle que des histoires communautaires tout à fait chrétiennes. Donc c'est ça. Donc ceux qui na comprendre donc yosa chrétien alors. Évidemment, chrétien. J'ai pris à Betsaïda, à Salongo, chez le prophète Dodo Kamba, et puis de temps en temps, nazala pena pasteur Walesa, kuna pena nazala mingi. Donc je partage mon temps, dimanche nanga. Entre chez les pasteurs Walesa et chez le prophète Dodo, Donazav Maman Netonga. Voilà, pasteur Walesa tout petit mbote. Les noyo, tout bétano masolo, il y a théâtre na biso hein, parce que je crois vraiment le bakeno, biso kalandé, tout ça na monopole, il y a théâtre. Mais après, et au comme bakeno, ba théâtre na biso comme neti, comme qui neti moi genre, habité bino ba tout bozap na ba leader. Pour nini moi gaz wana ya théâtre ezalaki po nini kiti mwa moke boye. Bon, ekiti par rapport à temps, hein, temps eza un peu maussade. Temps eza maussade dans le sens que toujours traverser ba période moko ezalaki eza ba période moko un peu noire pour na biso artiste. Évidemment, vu ya ba situation ezalaki eza tilelo politique na mboka et que ba ndeko na biso bazalaki plus ba consommateur ya ba produit na biso ou baza mingi na diaspora et ba souhaitaka te biso ba artiste to se mêler un peu na vie politique. Alors bandeko ya biso mususu ba kotaka na mwa masolo ango, ce qui avait fait que misala na biso ezalaki rejeté en général quoi. Alors et les musiciens et les artistes et comédiens, on a rejeté tout ce qu'on faisait comme misala, ce qui a fait que production na biso et kitaki. Bon, souhait na biso ezali que les choses s'arrangent pour que tout comme en mesure ya kozonga na niveau oyo tozalaki apprécier libanda parce que na kisasa ba oyo baliaka na théâtre eza ba oyo bazana ba sponsor hein, ba parce que na kin ou ba no teka DVD za facilité mais nos DVD, nos produits, nos œuvres ezalaki plus vendus à la diaspora. Alors air diaspora silikaki ce qui avait fait que bisala biso salaka et comment qui bafoué et comment qui rejeté yango pesaki vraiment que les loyo baisse ezali et bandeko pe bazotala bandeko na biso yo ba rejetaki misala na biso bazotala bazomona pe bango moko banani oyo bazana bango na mambo ya politique te bazotala peut-être mikolo goya parce que musala mutwako ça il y a vraiment un coût sérieux par rapport à la production quoi. Donc pour abiso tolé là parce que vous ne pouvez plus vous produire beaucoup ça va spectacle été beaucoup vraiment côté kaliso comme ndenge zalakate et puis écoute ça déjà moi fatigue moko boyer et okuta na pena YouTube pe bana ko soit déjà relève. Alors ce qui avait fait que musala vraiment kotaki na décadence quoi. Mais espérons toujours perdre des fois et puis ça biso mayele pour que toyeba ko sendaka les choses entre par exemple la politique et nos vies culturelles socio-culturelles toyeba ko kabula makambo quoi et lokola jezana no ndenge sengela mité moi je conseillerais à tous les artistes to meko zala libanda ya ba soutien politique quoi hein, to meko zala libanda to zala lokola ba comment on dit au milieu l'église au milieu du village ngai lo na osenga ba artiste que prochainement ou carrément au côté politique au sala politique ou carrément au salaka politique tu vois mais dire qu'un artiste qui soutient tel ou tel bon pour un conseil lokola de BBC le biso musala bon ba miso se BBC ba misala mais bazana bango bien pour ba misula ki bambon ba osko ba ki pété ba continuer mais biso mususu to banede ya komata et ça ferait ma casse pour na biso. Alors les petits conseils zalaka que les soutiens politiques ezala libanda na biso même ba intention na yo ba bonne volonté nos alango par rapport à tel ou tel candidat surtout dans 2016 oyo peut-être qu'il s'annonce pas trop bien nga conseil no pierre na bande ko artiste tous alango musika lango quoi ozoloba bien oui boloba oui je suis un philosophe
Moussala na sala, j'écris, je développe des histoires, je suis un bon parleur, t'en fais pas. Voilà. Muto eboloba apesi le conseil oyo azama to ya koyoka ayoka. Tozo mo simo mkia président, tozo mo simo mo mukena nu yoka mbaka groupe Sinark hein. Et banda na nini et puis batu nini penza oyo bimisa hein parce que batu musutu musu baye barate batu mususu tomona ba onka boye et banda vraiment na nini et puis batu nini opena yo obimisa soko omona blague non ah wana zab na acteur oyo abimi pena pas Caleb. Oui ngai na utaka Lagos naza liangando donc na celui yo liangando nazala mwana ngaba il na bossa identité na mwana ngaba pinga naza liangando Lagos. Aïe 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 aïe. Ah mon ngando donc photo mettre mbote na so Lagos. Voilà. Donc naza maliangando na vana na ba Lego na vana na Lagos Island. If you want to talk for me to talk like Nigeria people I go talk wait ya puno. Oli buruguru ni ma fueni o. Ah donc donc ngando vraiment pour biso to ba courager ya ko sakana te to bana lugalar nenga mukete lelo so mo simba pe moi 20 €. Moi, $30, et ça pour tout banda kolukala. Moi, j'ai quitté mon pays, je n'avais que 21 ans. Na bibi na ke Lagos. À l'époque, on a Lagos, na ke Island, na ke na ba Okepopo, na ba Ondufa. Donc, na ba Tokumbo, donc biso to lika ba côté wana nyos tout, na ba Maestela Hotel ba donc l'époque. Donc, na ebi ke balianga no beli ba Holland monsieur ba Machibi. Non, il peut signer sous Zong Singa na ba époque, on était encore un peu plus jeune. Tobimara déjà, à partir à Lagos, on a commencé à s'intéresser. C'était aussi ba époque où ba film na ba ngwe bandi. Alors on a commencé à kota na moi million. Mais est-ce que les étrangers, moi ma bati kilo accès à la raté. Alors j'ai commencé comme na lo baranga pe moi anglais muke. Na ba nepe ko kokumaka ba histoire na moi quelques-uns bazalaka to bando solo la bien na bana ko présenter bango histoire on a peu ba ça ne pas négliger mais na kuzu ba ke ba développer ngo bien. Alors quand je suis rentré au pays na 90 na zonga non 98 na quel Luanda biso lukalar to luka malar na quel Luanda na 98 na Luanda kuna isimbite na kutana na bagera sa vimbi ba zwakanga na kota ba rushka. Donc bana ngola pe bi rouge keza nini donc bazwanga mona boulot militaire biso lukavi to lukavi ndeko na ngai donc alors na bimi na kuzongi na mboka na 99 99 na ekozo ate babiloko tsikoyo a partir Luanda na teka na Rock Santari ngana nazama donc molukiste donc bien formé molukiste po to mso mona ka frère ya kanzundu te molukiste ngana molukiste dona bela la esprit bien lukati poto pe koma ngo jemuke eza poto banda ko luka banda kala quoi. Alors na teka na rock na bando teka na rock na oteka DVD na ba na oteka ba VHS ya ba film Nigeria mutali boso akocha ngana Luanda ere simbi na Luanda na zongi kin po na belaka makasi na zongi kin po na zo traitement quelques DVD na yaka na ngona miko teka bo pa pasteur simbi nga c'est que na mbala moko na bandi ko teka so ba film Nigeria na kini so era na memango pa pasteur ba pesa ba so interpréter na ba église ale mugo musu na président epsi pasteur mo mo ba film nga na tekela kayo ngabe na capable ya wana sala ba film genre c'est vrai ngabe we na capable ngabe yo so financer nga na ko sala ba film mais les pasteurs alors bon ça va tout banda et c'était le départ. Malé mais ko recruter à l'époque ba Charlène à l'époque ba Caroline ba yaka batali boso et puis na bandi film na ngali boso ezalaka titre bandi mi contre bando kebimaka awa et ngana zalaka Dimitri Medvedev tala mukia ko sakana te tala lelo mo lita mebume bimi ma manzamba sala kelekela ngai. Alors to bandi na 90 na 2001 to bandi na télévision. Et c'était le départ de la banda. Bato ngana bimisa baza moi mingi. On est jeune dans le monde il y a tout ça ba jeune peut-être na âge mais na musala na carrière to kumba papa vraiment pour to bimisi ba koko lokola ba Tirbo Dingizwayo ba Thérèse Danana Duchesse Anse Caroline nani susu maki bakota babima baba lelo ba mentionné bazobima ba mama Esther bazobima ba Paco Rabani ouais nani susu Julien nani susu baza moi mingi ba moi mulopo c'est belé et puis na bimi c'est belé na balisa pe belé to bandaka musala atamoko balaka te mais
plus de 31 on a balisa bayaka aventure moko boye pas frère moko boye mais lelo yo comme biso to sala ngona foi na nzambe pa fongola ba porte mingi pe ba pambolami ba kei ba fungwami ba petinga ba ansi ba koma na ba awa na Brice na Liège ba duchesse ba koma kotoyo mulopo na États-Unis et Dieu fait nzamba zo konye ko sala quoi. Voilà. Voilà, les amis, juste pour te comprendre, moi historique, voilà. This is our brother, you know. This is our brother. What's happening now? This is our brother. Voilà. Voilà les amis, bato baleka, voilà les baliangando, biso baliangando, to beta masolo wana. Sikoyo, président Caleb. Nanya zalaka président na bino, c'est-à-dire représentant ya ba artistes et comédiens tout na Congo. Et zara d'abord nani. C'est les présidents et associations Nabiso, c'est les vieux Masumu de Brende, Yalaga, Yala Fomambanza. Il y a des choses président, il y a association, il y a des troupes, il y a des comédiens, cinéastes, donc c'est Masumu de Brende. Relation, on a des artistes et comédiens, nous sommes au partout tout le monde. Qui trocop, donc qui trocop, qui tomakas. Dans toute notre question, parce que Mikobo te kolekawa, biso tout le bel la vie, tout bon baraté. Dans notre question, on a tout négocié aux chrétiens. Parce qu'apparemment, les chrétiens, bayaka, moi et wakate. Mais tout le monde a des réseaux sociaux, quand on a photo à Caleb, azo baye, whisky, Nicolas Messa. Bébé, bon, je ne sais pas. Moni, et ça l'a bilo musu badbazo à travers. C'est un tournage, un film. Et les gens, ils en parlent n'importe quoi. Je ne dis pas que je bois ou je ne bois pas, mais je crois que je suis bienvenu Toukebana, qui a un comportement, qui a une façon d'être. Déjà, tout se croiser na personne ngandate, na barate, na boatete, à tout looking à tout le monde en até, parce que je ne fréquente pas depuis longtemps. Na zalana vie à l'oyengete, ma vie à ambiance, na la nangote. Et donc c'est ça quoi. Donc les photos peut-être parce que quand on tourne, on fait les tournages, faut qu'on ça comme si c'était vrai. Alors ceux qui n'ont joué, qui n'ont un patron, un grand patron là, les patrons sous-entendent que bazalana tendance bayeli par exemple whisky, azo jouer nango, on fait tout ce qu'il y a comme tricage mais et paraître comme vrai. Mais mutumuso peut-être pour ennuyer azuka moi photo là, pour aloba n'importe quoi. Parce que ce que tu as des détails à c'est tout la Bible, c'est pas important. Mais moi je suis bienvenu tout Kebana. S'il est faux par exemple chez moi à la maison, ce qui est yelinga idée de prendre un peu du vin, je peux. Ce qui peut yelinga idée, je ne peux pas. Alors dire que oh melagate, ce n'est pas important de le dire devant la télévision. Mais je crois que je suis un homme qui a aussi une vie privée, qui a droit à faire ce qu'il veut. Mais bisos, comme même la Bible nous dit que tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Est-ce que je veux ou je ne veux pas? Donc ça dépend de la circonstance. Mais au moins, ce que je sais, na fréquentera na milité, na muta milité. Na fréquentera milité, na ma yuma, ngoto bobo, tout ce qu'on peut me. Mutalego sa ngoto bobo de. Tout ce monde a biso moi. Au bien la vie, hein, sur ngozo alar, au réussir na vie. Za yuma trop. Zala moins de bar, zala moins de bok, zala moins de momi, bunga, au travail qui toko, au zoalar. Mais na moi forme que ngo bandanango, yo kaka boki yo, ba chéri yo, oh matate. C'est pour cela maintenant l'homme congolais ne réussit pas pourquoi. Aujourd'hui moi 2000 euros, aujourd'hui trouble. Nous en battali, na 2000 euros muto de aujourd'hui trouble boy. Bon 50 000 euros. Voilà, donc je crois que tu as marqué ma pause mon bouquet pour tous les sous. Là je salue Nancy Bassassal, Rachidine Zoubé, Guilhem Pongo, Guilhem Pongo il y a Rachel na Maroc, Peter Kachama Kachamo, Lengos Olenga Okito, Lengos Olenga Okito. Tu as marqué ma pause moko et bongo tozonga vient dans les casse montou, motema ya mimi qui te canaren. À tout à l'heure. Je crois que conseil yo ezo sepelisa petit nanga Florette Luwawa, Benj Ntsumbu Teddy Mola à quoi ça sert? Mingi kissimboma, kissimboma
mingi encore 5 kitoko l'aigle de l'Éternel mo fini kwa poto Christian Bomolo soko zuka moi 2000 euros pas allez mutu ando salo pasi what's up na nani siko za kapena mopao na bino parce que sirmo le kaka wa boele ki mopao wango yo pe banga na mopao kuna pe mopao siko nani panza mopao na ngai natikala kowelela te parce que ngana zala mopao te biso tona système ya banglophone ngana vanda I speak English. I know how English people are living their life, you know. Nasana ndengo ngana viva lokola banglophone. Donc netika ka netité. Donc lobanango grand frère na musala ndeko na biso Jibempia na lobaka motopamba. Donc siko mopa on a venu dans. Ben ils sont nombreux hein. Bah ça déjà donc c'est notre mopao. Devos Musoba nani susu Janify donc bango tu ngande suko mungamba na bango tu dongaye ngasko na sipira na place wana ya mungamba bango ba biki yoza mopao pona te no tala so komi déjà o mata su ndenge ne posi okoma gite vomina zana se pona matanal donc bango baleki ngana olunga na yande na ya oleka bango un jour na oleka bango un jour lokola ba de likolo na travailler sur makasi pour un jour na leka bango parce que so de na komi mabe alors faut bien travailler na mata na ya koleka bango parce que biso to ba vision lobby ya kozala na ba millions na musala oyo donc on a cette vision là et c'est pas facile il y a facilité donc et aussi la distraction belleté tu sais quand tu veux réussir dans la vie pas trop de distractions. Alors bah faux débat ça te met dans des distractions inutiles pour yo kan nengo ba te yelo la paye boronga pe fona paye ponte au bébé sur un projet basomba bazala ba mi pa webele biso skoto bunda pour lelo yo moi je vois ma famille lelo yo kala zalaka ba artiste comédie ba pauvre ba to passi mais lelo yo biso to komi ko tonga to piango valeur que artiste comédie ko robana ko ya kanina poto azongi na ye artiste comédien ko zapena bana famille na poto artiste comédien faut tambola kapena moi voiture à bien artiste comédien ndako ne pesa bien et ngai bon en fait ce n'est pas pour s'enorgueillir on me donne un petit respect aux gens même quand quelqu'un me voit bonjour monsieur Caleb bonjour papa Caleb bonjour frère Caleb nazalaka na 3 attributs en avant. Bonjour monsieur Caleb, bonjour 4 attributs. Bonjour monsieur Caleb, bonjour président Caleb, bonjour papa Caleb, bonjour frère Caleb. Bonjour frère Caleb. Président. Non, qui président est ça plus moi qui président l'ingagé la plus pour servir les autres. Tu vois, ils ont raté pour na pouvoir. Aux Hollandes. Alors toyi ko pesa batu, respect na musala parce qu'avant c'était attends dans ma boca. Mais le comme mutamaboka ngomoni bonjour pour yep sango critiquer ngana nini neti ezate tu vas me critiquer par rapport à quoi ba papier akotanga onana moi caviette moi vie à moi et moi aisance muke onana donc so critiquer ngandini ka mutamaboko yo moi beauté pe moi aspect moi c'est là c'est bon voilà. Il va te continuer la Caleb je crois Maramou aussi à la ville déjà président parler mais Caleb, relation na bino na ba musicien. Boki ndani na ba musicien. Répondre à moi na moi mkuse pona na tunu likamo na sima. Ah oui, mais moi je crois que en tout cas ba musicien netu basala la musique to benga ka autre que la musique chrétienne. Naza vraiment na relation na musicien mon côté. Mais na uti Luanda petit nanga tade. Ayaki opia vie na yembote comme ngana répétaka na 1 2 3 tozala musika te na siège ya grand frère Wezanson de temps en temps missionné bayaka wana une fois to voyagea na grand frère Wezanson en tant que yaya na kenaki verrier pona pia yembote et puis faire to répétaka na place moko na 1 2 3 une fois yepe banda ko leka moninga na termi libanda. En tout cas, tellement une voiture pour me dire président nini. Mais natala ki bor mon ami qui et ça la ngapé bien. Mais les autres fallait payer une fois moi kala to kutanaka na rencontre moko ya ba artiste. Dernièrement na uto mona paye ya nanga et Félix Waze quoi, ezalaki na nini moko ya
où il remplaçait Sokoda, et puis na mona qui peut aider à Missi, ça m'a fait du bien, na kanga une photo parce que banze monéka là, et puis ça a ma motivation, ma na jeunesse. Oui, moi je crois que j'ai des, bon, quelques on attendent, na mona peut-être une deux fois na pe simbote. Mais, bah, mission est chrétien, j'ai beaucoup de relations à Bangonioso. Marie me semble d'abord, c'est ma sœur, tout ça n'est film, où ils ont cartonné les lots na net. Lors bon, tout ça n'est bien, José Nzita tout ça bien, Mike Kalamba, surtout musique chrétienne, on est bien. Donc dire que netinga na za bien à mission. Voilà. Siko makambo le kaka wa na internet tout batala yango. Makambo ya saïsa na jibempiana. Na habité yo étant artiste pe comédien. Tango mona ki makambo wana et sala ki onde nini. Est-ce que obenga ki pende ko na otamso yebise ke non te to bomaka moto te to sala. Oui, na CP la kité. Je na mona ki ça avant na voyager to kutana ki na activité motola na ngona yebisa ke non, il faut éviter ça. Mone ba jibe baza banano en âge baba ya na biso. Et puis en carrière baba ya. Et puis bango baza moi loin trop quoi, hein? Il faut qu'on évite moi un problème na bango. Oui, nzamba zo sala biso grâce tozo mata lelo tozo koma mais baza na musika, ba musika ça c'est évident. Hein, to me ko sala ba concurrence te biso yo toza na biso no banzinzi, to ko sala ba concurrence ou bien ba lit na banzoko. C'est inutile, na qui évite ça et ayoka kinga je crois parce que il pas senga bon, il est sili nango tout ça, il faut éviter en âge, en carrière et en stature, mais moi je trouve que ça il doit carrément, je lui ai dit carrément que tu dois éviter parce que ça ne te payera rien quoi. Et bah concurrence musu c'est ça le là yo noir aux autres ça nos concurrence na François Hollande. Donc il là à tous ça la politique mais aux anneaux noirs yo le bique yo ne faut remplacer François Hollande va nous tirer ma makele les belé. Na États-Unis salami parce que Obama ngo pas à des côtés azanda mundele ndamu noir. Donc pour dire que na ndego nanga fiston que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de respect, je lui avais juste demandé d'éviter cette guerre inutile. Hein, et ça inutile et qu'on crée le coup de problème que vous en avez vu nous sommes à l'oubébélé bando lingayo ba yego yinayo likolo ka elo quoi. Voilà. Avant de continuer parce que tout le monde ko cité malembe moi improvisation té moi impro tout sentir que non tout en a Caleb tout Keban moi le mot boye bah tu vas comprendre pena donc le mot ça la fait moi na seka fort et c'est pas ça la santé avec le buto yo artiste mais le mot meta kela là la meta voilà ça tenga mama izaka nango belé na sala ka tout film nyonso na sala ka moi loko moko ezala film moko pena artiste to toujours na bango santa ke no muto eloko santa ke mwana mbali wana eloko na nzambe ya na eloko le moko eloko nyonso to sala eloko mona to jouer na eloko moko ya petit na ngai Irsil Pechanga kuto na ko annoncer na batu ke po batu alobi mingi asala accident Angola ba betaki et ça film moi nango c'est bon hein, beaucoup d'encouragement Irsil Pechanga ça le film moi bien on ngape na participer na kati na niveau à Luanda que herba na film ndenge basali ba tie décoration ko beta ba mususu ba profiter pour le ba sali accident tout ça donc il y a rien alors to jouer na bimise le peso mai moko wana in bono quoi dans barangata in bono voilà le biso donc français lingalisé donc mai mo bien la bien serait ba 51 52 on est ba sika ya et on a salé là qui nga film même bango moko ba comprendre raté moko le ya zwaka le ya kelala comprendre voilà ça le ya kelala na moko major bisadi là que mais on songa biotika ko mona neken erreur to sali na via ora beke libu mo accordéon soko benna wa erreur tika sali ta vie pc moi to jouer par exemple na ma top ne beta ke logo boko bezala bien mingité ngaso sala ndene quand je joue avec toi na otale logo mobu za ozala ngo na ko jouer nango alors ma top loko na mona linga ko teka mingi poitrine libana nga OK je fais ce que maintenant senga bango avant qu'est-ce que nako dépasse pas tellement je n'insulte pas les gens na finga kate na tonga kate skoyo d'habitude nanga na beta na moi cité na vie nanga na finga kate sikoyo na joie ka bongo senga ma faut que tu esprit ou comme mutu mususu so na senga bango avant est-ce que je peux dépasser les bornes te prise jouer na yo
ngapi na senga me matop. Est-ce que nako dépasser bien te jouer na yo? Ngabi nako do beloko moko pona ndenge otika ba potiki no libanda. Abo te jouer na yo. Mena sunga ka ete. Beta one. Beta ye. Top. Yo. Baninga no ba ngombe batika mabele banda to mona ba kobel to mona ba kerigol to mona ba miliki bele ba nido. Yo ipsanga ba no tika mabele libanda. Miliki nini si opesa population. Obiga kata tournage nano et puis c'est comment conception beaucoup tu as mama to pebo après zo bibo po nga bika na senga kite na senga so na ko. Voilà, c'est l'artiste. Mais ce qu'on dit sur l'équipe, là, moi, mon père, biso, hein, pour club, on va payer, hein, et c'est là, papi qui a c'est là. Ok, Shindoro Koroboro, nani wazo benga tsuatika nano, Shindoro Koroboro. Mikolo yo nazoka bolonction chinoise, nga naza pasteur munene, naza pasteur lelo na tse église na munene na Chine. Lelo nzamba koti ya sali na vina ngai, lelo yo nzamba laksinga l'onction chinoise. Oh. Yango nezoya déjà. Onction chinoise osala mbala moko, soko bota kate obota bane bele mbala moko. Alléluia. Tin conscient chien conscient on chantin ton chien on cantin on chien on cachan conscient onction chinoise pardon ko loba mingite onction chinoise tan chantin ko yana chien. Voilà. comprenez muto a dansé vraiment to pesaka batu ya boye maboko parce que baza bato ba sepelisa biso na ba palais nde biso sepelisa ba TTC ya Tembo na Grenoble nde to sepelisa ba Belge Ntsumbu ba Florette Luau encore bis encore Florette Luau biso za la kana pour na plaisir na bino pour faire du bien oza stressé oza bienté oseka otala mwa ma théâtre na biso te neti ba biso ba kalebo mutu pamba na luka nga vie moi kwanga ba petit balia donc na zalaka na lutte te ya koluba kenga na danger tongai na leki et donc ngana ça vraiment mutupamba na yaka na poto na tambola na métro na tambola na nini bon mukolo nzamba olukato soma mutuka wa to somba kaka mais je suis quelqu'un d'effacé, j'aime être effacé mais évidemment je suis un intellectuel, un intello parce que mutumoko ta cause à la maye là lo bakaza zoba pona komikitisa non, je suis un intelligent, un intellectuel et je prends le temps ya ko koma histoire nanga vision nanga zali ko peso espoir. Peu importe la situation, peu importe le problème, à travers l'histoire, pour peso espoir. Donc c'est ça. Donc, peut-être, Johanna vraiment, na la mutaba genre wanate, na bundagate, na suanakate, na critique kabatute. Mutuna esengo. Nga esengo kaka, esengo. Voilà. Caleb, na mikolo oezoya, ba fan na au public na yo, ba c'est la nini, parce que vandi pe tozo tala kaka yo siko tozela nini ouais bato ba totala mikolo yo ba mama bokilo ezo cartonner na internet na SPLisa TV ba mama bokilo ekangi bato bazo tala pe sadakama o ezo cartonner lisusu grave tous les deux to sala on a Marie Misamu et bozela siko bana makangu donc les titres qui viennent prochainement bana makangu est-ce que bazalaka utile est-ce que bayaka na ba problème. Est-ce que boze la bana makangu et puis film Moussou Sali oyo natik la équipe langetik ko sala na simana na Kishasa les maris sont des menteurs botala yango donc ngai nzamba pesanga moi domuke nana komi bana makangu ngai na koma ondima te donc ngana ko vanda boye na bando koma na ngai na okoma et donc moi tout mon temps c'est écrire koluka ko développer les sous qu'est-ce que je net ce qu'on a raisonné nini na ko sala pona mata yango moni bato ba mata déjà bazala ka wana pona oyo le kabango pour bango ba de danger voilà to comme na suka président Caleb na osepela otanga tango ba komba batu oyo peta mususu ba olinga vraiment ba yoka que président Caleb atanga bango netinga tanga nga Kiss Mboma natanga encore Papi les cartes illimitées maître Mafou et Kekwa Foire champion Tyson Mabanga na bandi na PDG Ikoza na pesi mbote na yope na pesi mbote na tana lukanda ngal kona
ngavu mana zanga kabatu vraiment na pesi mbote na na lukanano na pesi mbote Kisimboma paza liboso Kisimboma mpangiame ngando donc na pesi mbote à tout mama Eliane Nitu na pesi mbote na Falon Wanza na pesi mbote na Frida Kapalala na pesi mbote na Gauthier Coiffure na Paris, Gabi Nsungani na pesi mbote na Gloire Luboa na pesi mbote na Gloria Kakengo na pesi mbote na Grace Mbizi na pesi mbote na Jeff Bilele na Château Rouge na pesi mbote na yo na pesi mbote susu na nani Nzambe zila na famille nanga mama Marie Ngimbi na pesi mbote papa Rififi Tampo Gypsy Ngimbi Nadine Mavinga Ngimbi Orlando Ngimbi Stéphanie Ngimbi Jean-Pierre Ngimbi, ça c'est ma famille maman nanga donc na pesi mbote susu na nani na Kelike na Musungai na pesi mbote petite nangai la rose facile à garer na pesi mbote et les petits parisiens Laetitia Mayoka na pesi mbote na Mabeti na pesi mbote na Mavero na maboke kupesa mutunanga maboke kupesa nani susu na luka Marlène Kasanga na pesi mbote Meje Nyengwe na pesi mbote na Mireille Chipamba bona kosukisa na pesi mbote Nasimo Bulakani Sisi Mosengo Nelly Fini Natasha Lotanga Ngalu na pesi mbote je crois que Popol Musapula na pesi mbote na Poupette Mumene na Rit Lukela na pesi mbote Rosiane Mwendo Sara Nyota Sandra Mputu Sandrine Mboyo Soulage Mambi na pesi mbote et celle que j'appelle son Altesse Royale Mama Karine Massamba Tukebana na pesi mbote à tous mes fans de près ou de loin ba soutenanga. Je suis là, Nazan à Paris, Nazako Sala recrutement pour Nabato Baringba Sala film à Paris. Donc vous pouvez me contacter avec mon numéro de Paris, c'est les 06 26 14 21 38. Nabandeli 06 26 14 21 38. Au Sala, aux artistes, au comme les lobby star monene, tu viens formation Zali, te former au Sala film. Nabiso avec les Sinarques Paris. Au Kozwanga, même sur Nazate, Nazal étranger, au Kozwanga, na même numéro na WhatsApp. Donc on est ensemble, il n'y a pas de souci. Quoi encore Obosani mutumoko bwazana Belgique alingaope mingi comme ne Landry vous dit ça. Landry vous dit ça moi na Bella wana ba fan voilà. Donc Landry vous dit ça de la part il y a de la part Landry vous dit ça moi na Bella. Landry vous dit ça mbote na yo ebele Landry vous dit ça petit nangai di chesse di Shababa Mike Kibalu petit nanga Ans Luzolo petit nangai moi mulo po trésor pona nini te Fataki pona nini te Djukul na pesi bino mbote ba staff nanga ya Paris ba staff nanga ya Londres ba staff nanga ya partout ya bino Caleb Tukebana o bolinga mingi on va continuer la faire ça ne va pas s'arrêter parce qu'on va continuer on a une vision la vision c'est sortir le peuple congolais de la misère à travers un bon conseil à travers des bons thèmes à travers des thèmes qui te donnent des idées. Comment tu peux faire pour t'en sortir de ta situation et réussir dans la vie à travers ce que nous faisons comme travail. C'est Lola toujours. Bienvenue Tukebana. Come on. Voilà. Donc, Tokom Nasuka. Na pesi mbote pa ya Labrine Elbrine ya munene. Labrine, na pesi mbote. Na pesi mbote pa ya Janify Franco na bango Luambo. Janify de Londres na Suisse tozalaki wana tosalaki spectacle spectacle de Londres c'était bien tozalaki na ndeko nanga Janify Luambo na biso tozalaki na ye na pesi mbote ndimaka ngana ndimaka bango nyonso donc ezata na moko tenga na leki bango tout baleki ngai nazo sala ndefort na ya koleka bango mais ye Luambo kaka asa Luambo ngai Caleb kaka mais ce qu'on a lo lobela oke ngai lo mona réclamaka ke naka Moïse et pour ngai inde na ye na yo comme ça théâtre et comme des copala kala bana mo ndo sala ngabwa libanga ba kabile $20
mais les loyaux, to côté ici, comme to comme na sponsor, to comme peut respecter, to comme ça la publicité, c'est à travers ce que moi j'ai commencé. Ngana zaka Moïse, na mimba ba ngora nini. Vous comprenez? Parce que Moïse a mis l'obarate. Il y a mes maginaye, bango bazwa, bazala bataminene. Mais nous, avec Dieu, je crois et j'ai la ferme conviction que nous irons encore très loin. Et là, on sait que la bandeko, to s'éloigner mon dans le monde politique. Hein, tout s'éloigner. Mais là, on a annoncé que je suis candidat député provincial parce que je vais défendre ma commune qui est Lemba. Lemba lelo bafoué, Lemba lelo comment il y a salité, ce qui mboule beti na Lemba ou leli. Nazo Tchalibaya. Nazo Tchalibaya ndinga osakanate. Naza candidat na Lemba député provincial pour toyako lobé là-bas misusu parce que ngana ngam ta vérité pour lele. J'ai fait des émissions kaka na kinwana na lobé laka. Même mon gouvernement lobé boye. Et je suis parmi les rares artistes des fois qui quand ils passent à la télévision, ils parlent. Merci beaucoup. Naza candidat na Lemba pour na yako loba lokuta wezo salama na makambo ebeleza na kisasa na ba bourgmestre ya lokuta ya ba venturier oyo ke lelo tokoya potoya on sera là parce qu'on est intellectuel. On veut quand même parce que koloba tolo bakana musika ezo salaka vraiment fêter tokota to banoloba na boye déraciner les antivaleurs. To déraciner les antivaleurs que tu es corrompu. Makambozo sale zalakate. Nous on souffre. Pourquoi Kaka Congo photos dans la souffrance. Moi j'ai Natamboula rebelle. Moi j'ai fait 31 pays dans le monde. J'ai fait 15 pays en Afrique. Fala portugais, I speak English, je parle français. Ce qui fait que Natamboula trop. Mais pourquoi Kaka Congo ndemu foueti kalakana itawana. Voilà Tokobeta Masoloana. Donc Tokomi Nasuka. Merci na Ndikolopso Caleb président. Oyamba Kibiso. Oyo accordé une invitation pour notre Solana et Lelo. Donc restez branchés sur cleboa.com parce que biso ya na pour tout informer bino ne to baka ko informer nous la souci ou biso za nango. Tous la mingi wana de la nation, l'homme invisible, immonable, intouchable. Et restez branchés. Merci.